trouver makambo na biso papa naza na elo akoloba lisusu te. Padre de la presse. Sengino pardon oyo nasenga kiza. Ya kosepelisa ba oyo nyonso basapona na kata chaîne na biso. S'abonner, pourquoi pas partager, pour ça bien. Par là, nous avons pensé toujours, nous leader de Lyon, il est padre de la presse, mon conduit. Il y a des leaders à Lyon, il y a des conduits, des prêtres. Vraiment, merci beaucoup parce que ton nous fait salito, il peut misou. Pour nous Rolanda Masola, la quinoise, appelle-moi la quinoise, Mirvi Makola. Oui, on a profité qu'on fait ce numéro, n'a pas qui boit Mikolo, WhatsApp, Zate, non, sur la canne à Facebook, Beta la vie mire, Beta la vie mire, Beta la vie mire, on a Facebook, au cause de la quinoise, Mirvi Makola, mis sur aigle. Topé au Benga, na plus 243, 85, 81, 93, 243. Oui, toujours continuer toujours. Nandeko na biso parti ministre oyo bana kin balinga kaming parce que azamo lobeli ya bana mboka Congo. Oui, toujours continuer toujours l'émission na biso et bon pour na Martin Fayulu. Maman likambo ya Martin Fayulu na sina l'école de Jean na lebela likambo wana. Omoni bon, lebele na ba yebite. OK. Parti ministre azape mwana moko auta et pas Martin Fayulu. Ah bon? Na militant makasi et pas Martin Fayulu. Et tous en bonne relation na président Fayulu. Mais problème est à moko. To bandaka ko luka objectif ezaka moko to bandaka ko luka na Kabila alongwa. Pendant que Kabila tozo luka Kabila alongwa, to bandaka ko sambela ata bébé à 3 mois avant d'azwa. Mais le pouvoir baka yango te baboto la yango kaka. Tokena maponami ndeko Tshisekedi abotoli abandaka na biso makamba vérité des urnes tout ça mais na nyonso wana na globaliser na tani na bité démocratie to bandaki oluka yango yo tozwi milinga komi ya ezapo na okabola biso ba héritier ya pour mama est-ce que yebi pani na mi benga héritier po ba kondio baza ba papa na biso lobi ba kozala te bana ba koteka nekolo. Si tu as la divergence, c'est le cas de Papa Fayulu, le président de la République, le bateau FCC, le langage tribal et les c'est important, qui est le président. Il y a un prévoir, il y a une vision, ils ont intérêt. Mais c'est ce qu'on devons suivre. Quand vous vous dites que non, mais dernièrement, il n'y a même pas chef de l'État. Voilà, nous avons dit que nous avons jeune nous avons focalisé pour les jeunes pour la nini. Ceux qui sont jeunes ou négliger les lots, l'union sacrée ne pourra pas marcher. Parce que la jeunesse apporte le dynamisme. La jeunesse, donc, ASA participant partout. C'est la jeunesse qui fait la promotion, il y a activité de l'État. Mais maintenant, cette jeunesse en question n'était pas préparée pour un changement. Donc, il est du devoir du chef de l'État. Il y a la jeunesse oyo. Batindika ki yango na tribalisme na balangage. Jeunesse oyo ba orienta ki yango pona kokomisa mutu. Et non pona kobongisa ekolo. A changer bango mentalité pour ba bongisa ekolo. Tribalisme langage wana esila. So lingo sala likambo. Obi matana kwa oyi sabango kete tout ça la boy pona bien intérêt avec nous. Yo zanani, yo muluba, ye kuna mupende, ye kuna mukongo, bino yango bono bozaka pouvoir te. Ba langage wana, ezo sala keto za la unité munguna zokota na. Seconde ko parti ministre. Ko soki balobi yo batyo na comme président. Mais nazali prêt, naza ko flatter te, na militer les lotés. Na militer les lotés. Mais après on a nazo insister pour la mentalité, naza mula ki cité maman. Ko vulgariser ni message ya changement mentalité. Nazo mona mabete na kati ya nini ya union sacrée. Et puis ya mibale. Ko mema yanga libanga pembeni ya mokonzi ya mboka. Pona to bongisa lobby. Pas yé moko lobaki awa na discours na ya lobby. Libosa de chambre na congrès lobby. Nazo benga bino nyonso bokota union sacrée. Il y a initiateur. Mais, objectif à jeune des années, changement. Mais changement, quoi, il y a ce qui gêne à Zate. Si, par exemple, ceux qui m'ont campagne, c'est comme aussi.
Et que Simba te soki jeunesse ezaka abandonné à tout ce sort. Oui, pas une jeunesse ezaka abandonné maman. Ba leader tozo komisa oyo. Bazo luka kaka intérêt na bango. Et à part wana so tali la plupart des leaders. Ba papa mikolo. Ba papa mikolo pendant que ba papa na biso tozo bota et pas na biso. Tozo kola et pas na biso, bana na biso bazo ba Alexa biso ba koko na biso. Et pas na biso. Tokomi kozela ba parents ba kufa. Eza ya ba gestionnaire ya mboka. Maman ata nazo insister eza ba gestionnaire ya mboka. La plupart faute ya famille tendenge parents mais famille te maman soki mwana moniki akoki. Akoyebisa papa ni papa ngana na kende pa na ngai soki aza mobali. Ya mwasi akoyeba papa mobali na ngai yeyo. Mais dites-moi comment ça va se passer? Ça va se passer comment? Ok, merci beaucoup. Balandinho sur toujours sa réponse na mituna. Mais nazo senga na bino toujours beau commenter, beau aimaka. So bo moni pe to boite. Ba proposer ka pe ba idée na ba. Et ba idée pour na chef de l'état azwa yango. Ok, merci beaucoup. Chaîne eza po na bino nyonso moto nyonso chaîne eza po na mokili mobimba par là nazo continuer toujours na ndeko na biso tozane na kati na plateau lelo ndeko na biso petit ministre mokili surnommé parce que tango nyonso aza te kolobela bana mboka to pe komemela bana mboka maloba ya kokomisela moko la moko esike ezwa makabango nalingi susu na tuna siko selo bino na UDPS bozo compter nani za ministre te choix ya premier ministre es dépendaka maman toza na pona dictature oui bozo compter na za premier ministre tozo landa mibeko ya mboka jusque là le président de la République n'a pas encore violé la loi azana ba conseiller et puis aza mutu moko aza bien informé ko le kabiso nyonso atana mutu alinga cha premier ministre ezana choix na ye mais wapi na majorité ozo bima na parlement siko tango akonome mutu wana biso lokola ba jeune toko sepela na nomination parce que ye moko ndaza le seul visionnaire ya vision na ye toko sepela na mutu wana mais il y aura aussi des préalables nga préalable liboso nazo telemela nazo lobela kaka no